te na balandi nyonso ya Adassa Temo TV les abakuki oyo les Adassa Chou oyo. Lelo babakuk ba se révolté. Donc basali ba groupe WhatsApp misusu bazotindela biso ba message misusu basali bakena ba TikTok baza na kanda pona envers ba chroniqueuse ya Sila Bisalo. O balobelaka Sila Bisalo bakomi ko exagérer na kofinga ka bato na kolukela ka Sila Bisalo ba conflit. Balobi ke babakuk baza ba problématique ba chroniqueuse ya mams baza ba problématique. Alors bino moko boyoka babakuk ba se révolter et en plus tokoloba nini baza na raison 1000 raisons boyoka babakuk ndenge bazoloba ndenge basiliki. Les abakok sali à tous les abakok. En tout cas, n'est qu'on s'adresser vraiment à la chroniqueur et à qui nous balobela SB. Pardon, toboyi. Makambo est comme koleka. Trop c'est trop. Non, non. So babakok musu bakokolo batenga na lobby. Eleki. Mama le andaya. To mone place ayo finga SBT. To mone place ayo loba makamambali na ite. Bo respecter non SB ango. Mama le andaya. Si bozo lukaka polémique beaucoup de SB na polémique maman Léandaya. Est-ce que Léandaya osa a eko présenter bien mobile to monika Léandaya na pote to moni apote moni mariage na ye. Hein? Boulukla no SB kimia. To mo pesa to réseau bien boulukla SB kimia te. Ce qui biso misusu to comme ba bakuk to aka ba fanya théâtre mais les no comme bakuk pourquoi to moni ki ben justice. To moni ba le ki théâtre de bo finga sila. Mais to te mina makambwana et sila. Mais pourquoi bien bozo lukaka ko leta sila na ba problème. Oye comme bozo lukla de sila na ba problème. Bino pena boulukla sila ba problème. Pour na ba intérêt na bino. Biso misusu to linga ki sans intérêt to zana butu to partager ba fille mais pour ton na poste star kende liboso. Mais bino bozo na ko sala ba minyantir pour na lukile makambo. Mama le boli bozo to mbala sila na mama le bozo tsai na miniature par rapport à quoi concurrence à nini SB ya présentant mbali na mama le ya bali bo ça en concurrence pourquoi bo respecter SB so bolinga ki ya solo trop c'est trop ba chroniqueur à Congo ya kini bo le ki si bo ça en soubienté copie on peut comme revêser et comme mabe na babako kuna comprendre bien que mutalala la muki e katele babako bino no bokei et c'est fufa babako bino no bokei hein boete talande ba komi ebeli ba commission ko cop na banque tebi kiza cop bo sa musala oui eh ma BPT bo me bo sunga ndeko bo sunga réputation muninga bo sunga ngo tebi ke sila me bo sunga papa masasi bote na minute do bino SB soki ka ba fandi bo seki ba otonga kasila bo moti ba olembi na ba makambo ngeno su biente makambo ngene peser souté pour compena ki mabe bo comme ko forcer makam na makasi si bo ngolo lukila sila rankini suna mama leya et ça pourquoi na nga ko sepela nango hein tout ça ba vrai boti ko lukila mama leya makambo so mo ko féliciter mama leya féliciter il faut ko lukaka okotaka mo concurrence mo be fuza ko lukaka komba sila bokotsa si ba ba ki bino bo lukila sila ba problème bon dimambo asime hein boka na passe beaucoup de maman Léa na likambo na sila pourquoi tout le monde maman Léa place à finga sila te tout le monde une émission mo te oloba mabe sila botika ya bali félicitations maman Léa botika makambo eza bien te ba chroniqueur ya kini eza bien te bolala wana na butu bo sa ba miniatinde bo sa ba film ba émission na lukute ba bakoko bo ya ba tonga sila eza ba émission na lukute mais biso ba bakoko ba vrai to lika sans intérêt to zana pour partager ba film pour na ko aimer hein les abakoko en tout cas pena bato ba lekisi ngana lobby naza hypocrite te makambo na moni ngo ko mabe makambo eko moke mabe pourquoi to la muki batongi sila to la muki batongi sila non te o eko mabe trop c'est trop sila na faire bolibo lukilango polémique bo nyonso bolukilango ka polémique do bino émission de komaka ya ndeko nanga o wuti ko sala émission sur 100% na ko peso 80% ya raison. Eza biso nyonso te ba chroniqueuse otolobelaka sila toza soifeuse d'argent ya YouTube ya monsieur Google na fin du mois non biso te ndeti nga ba oyo balandaka nga chaque jour bayebi bito nga na yaka kolobela bayebi ke makambo nyonso oyo tango etelemi ekeye zongi na bandaki obondela babakuku je perdi 10 abonnés ya babakuk parce que na bandaki ozongisa bango na nzela ba se révolter balinga te bazaki na posa nde bazomona bato misusu o balobelaka sila bazofinga nga pe na ya na fongola caméra na nga na bando finga Linda na bando finga Gatsby na bando loba makambo ebele si longtemps que film est en cours na loba nini ke babakuk totika distraction totika kolanda makambo nyonso to se concentrer na chaîne nani ayokanga
babakuku ba se désabonner awa parce que babakuku misusu balinga kotala polémique balinga esika bazo finga batu bango bazo sepela yango bozwaka ba crédit au lieu bosalela ngo makambo misusu ko benga bisika bazo finga ko benga koloba kotiaka ba deuxième lelo soki linda fongoli munoko aloba bino bokoka soki gatibi azosala ba makamba fongoli munoko aloba bino bokoka to se concentrer na film bolingite totala film bolingite soki babakuku ba se révolté ndeti par exemple Esther Bissalo o asali TikTok ne akomi kolobela mams yaya soko lingo lobela mams loba na ndenge na yo meko ya kofinga teke oktia biso nyonso molongo sombo po biso tozara na molongo sombo te izana bato balinga mams de vrai otozuya ko défendre cause de vrai. Si longtemps que ton moni ba audio à linda te à gatibité to koya ko loba n'importe quoi te to koya ko finga te je ne crois pas même yé moko si les sikaza azana esengo azo manifester esengo bozu bokabi matière et pas famille ma boma ba comme ko décortiquer ngo ba titre na bango komika gatibi linda bomona nani yango o alongwa kuna na kati ya bela bayaka ko finga bango to basala makambo bino bozo sala izala wapi chaîne iza wapi premier épisode kaka nde moto sali 109k l'épisode mususu ezo tala mate mais boza toujours na ba futilité lelo soki babakuki ba se révolter en tout cas moi je dis bravo parce que eza cause biso to banda ko loba tongo midi poko na banda ko loba na babakuki to za la concentrer lelo so bosiliki epesa bino mayele ya kopona nani na kolanda awa na dasa te motivi to lobaka 100% si la bisalo ata makambo apeshange uti ko ya ba pardon singi pape lombe bomoni nga na yeko lobelango po etalinga te ba makambo susu yaka ko na YouTube bomona nga na tiaka caméra na yeko lobelango etalinga te nga na lobela 100% si la na ko défendre cause si la nazo benga batu ba partager bata la film les restes ça m'intéresse ils ont intéressé nga te cause na biso bit na biso eza sila total la chaîne na biso to consommer chaîne na biso to partager babakuku bolingi koyoka te tozoloba ke to partager chaîne na biso ba film na biso oyo crochet de vipère film moko kitoko makasi eza na leçon ya kozwa makasi me babakuku baza kuna te ba épisode nyonso nano esali 100k te chaîne ezokita mais bozaka na ba futilité bozaka na ba titre bozaka na ko benga ka ba appel et enseigner bino ke bopona batu nini bokoki ko consommer ata bomoni titre o ya lobaki asala ki yo moko foyeba o na otala te alors to partager film na biso to continuer ko s'abonner massivement na kati ya Dasa Te Motivi to partager film na biso ya Sila Bisalo. Bonne journée à toutes les abakouk.